Bo bandeko nazoyambela bino grâce te. Mais moto nyonso oyo ayebi ke akola na vie ya pasi lelo azo se retrouver na poto, en tout cas zala wana. Bon, belé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi Combat TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fan nyonso ya Elengi Combat Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss, Balobi, boss des boss, Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi Combat Congolais TV, vraiment. Maman Lazana, chaîne de chaque topo, il y a pas de JP Kiama, et boss des boss, il y a un danger. Donc, on va s'entendre dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bo bandeko nazoyambela bino grâce te. Mais moto nyonso oyo ayebi ke akola na vie ya pasi lelo azo se retrouver na poto, en tout cas zala wana. Mbote ba papa ba mama bandeko. Mbote ba rando na ba randonnette. Mbote bato balinga rando na ba oyo balinga rando te. Mbote ba jeune garçon na ba jeune fille. Mbote bana mike na ba bébé. Mbote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabo. Bon, bandeko nazoyambela bino na kanisa chroniqueuse na biso toyebi biso nyonso grâce temo aza lelo na kati ya États-Unis. Yango wana nalobi ke ba oyo nyonso akola na vie ya pasi na kati ya Congo aza ko se retrouver na poto ebongi bozala wana mpona bolanda. Pourquoi naza na besoin na bino? Parce que na kanisa moto soki lelo yo okola vraiment na pasi na kati ya Congo ote eza foti na yo te, eza pe foti ya bapara na yo te, po motu moko te alingaka akola na pasi eza nde bozwi ezalaki te. Mais ntango se retrouver na poto, en tout cas zala na esengo makasi koleka meme motu akola bien, parce que koya na poto meme ozovanda na chambre ozoluwe na ndako ya motu, en tout cas zala kaka na esengo oza capable ya kotindela mamano ata $50 pe ya koaider famille na yo, parce que mbongo nyonso okotinda bakosepela po bokola na bino deja na pasi yo lelo oza na poto. Yango wana tuka bozalaka mingi na basusi te, même moto afingi yo ke tala lelo na poto ozodondwa oza na voiture ozodondwa ozolakisa ndako parce que okola na pasi mingi. Vraiment na kosenga na bino bo regretaka te, au contraire bozalaka fier parce que eloba banzembo toyokaka même ya babozi mwana oyo abanda koteka pomme na stade du Veme bakomi na poto akomi koluka sere moko makango. Sere wana azalaki na mbongo ya zandu atekaka sere apoa, donc même moto aza na voiture po alinga ye azalaki koponda moto akokolinga po aza na mbongo na ye. Mais siko mwana oyo kaka abanda koteka pomme na stade du Veme bakutani na poto azoluke makango parce que vie echange. Sere wana na poto akomi so sere apoa te, mais mwana abanda koteka pomme na stade du Veme akomi na bamoyen na ye akomi ndenge mosusu. Donc elingi koloba ke fo kozala fier okola na pasi lelo ozwi même ozwi estudio ya moke même ozofutela chambre na ndako ya moto, mais lokolo otie likambo lokolo na poto eza déjà avantage po soki ozokola na pasi boliaka na pasi botekaka babiloko na pasi boyebi journée ndenge kozala te, bolataka na pasi na kanisa soko okomi na poto fo komisa nzambe oya na ndenge nini, oya na mbongono, oya babengisi yo, oya na ndenge makolo. Mais soko okomi na mopoto en tout cas fo kozala na esengo makasi nyonso bakoloba na yo kosilikaka nango te, au contraire ezalaka fier parce que ntango kozala na poto yo moko ozomona ke moto mosusu oyo bakola bien azala bien amata bavoiture na akende na ekole na voiture yo buka bik o classe mbongo ezalaki te. Mais na poto tozovivre toza presque ndenge moko, tozokota restaurant moko, tozolia bisika moko. Entre temps
na yo moto kola na pasi na moto akola malamu po moto akola malamu aza pe contre yo te mais eza modele balobelaka kaka mais yo okola na pasi fo ozala na esengo parce que okomi olia bisika moko na bato bakola bien okomi kovanda na bato bakola bien okomi kosala bamuziki na bato bakola bien okomi camarade na poto na bato bakola bien en tout cas eza avantage mpo na yo eza pe fier mpo na yo eza pe fier mpo na famille na yo voire même atokiti Afrique bokiti na moto moko akola bien ntango ozokoma même na famille na bino bakosepela bakomona mwana biso lelo ayebana na moto oyo tobanda kokoka kopusana même mpa na lopango ya papa na bango ozomona donc eza avantage monene soki okola mabe donc okola na pasi obuka bik to obuka te lelo oza kose retrouve na poto en tout cas fo ozalaka fier soki bafingi yo koyokaka soni te soki barapele oke ozosala boye po okola na pasi koyokaka soni te ezali nango normal parce que soki okola vi nyonso otikala kolia na pomme te oye kolia yango na poto soki moto alobi na yo ke tala azolia pomme ondira atikala kolia te na Congo mais effectivement lokola otikala kolia te fo ozala fier po okomi kolia yango epuis moto wana alobi mabe te alobi kaka likambo ya solo bien sûr ata ye afingi yo mais yo na motema noyebi ke en tout cas tika nakomisa nzambe nakomi kolia yango mpe nakoki kotindela famille nanga mpe bapone yango wana soki oyebi ke okola na vi moko ya pasi ozala na poto kozalaka na susi te ata balobi na yo ndenge nini ata baseki yo parce que oza deja na poto voire même bapara na yo bazali na yo fier koleka bapara ya moto oyo akola bien napesa exemple neti ngai nazali na mbongo na ngai natangisi bana na ngai na baklasse moko ya minene natindaka bango na poto bakendeke bazongaka natindi bango ya mosusu na poto batangi basilisi baklasse mais sikoyo boyi na ngai ye akolisaka bana ne na pasi mwana ne sikoyo akomi na poto sikoyo nayoka ke mwana na ngai banda 4 classe asisa classe azwaka mosala te ya makambo atanga na poto moye mpe azonga na afrika eza te mpo ngai mpe force esila to nga naza to donc force esila naza so na mbongo te nsima nango nga moye nazala fier mpenza ya mwana nga eza te nakosepela kaka mwana nga sisi classe mais mpo nazala na orgueil ekosimba vraiment te mpo nazala fier parce que ntango na forme bana na nga ata naza na mbongo mais nalingi bana na nga bazala lokola nga to baleka nga mais sikoyo bana na nga na kati ya poto baza lokola baboyi oyo bazalaki na ndako na nga na poto mpe bana baboyi na nga baza niveau moko na bana na nga voire même ntango mosusu baleki bana na nga donc nga papa na ye nakozala mpenza à l'aise vraiment te nakozala komona neti nasala erreur moko na likambo na vie mais sikoyo yo moto okola na pasi yo mwana okola na pasi boteka makala okata classe bolia matembele lundi ti dimanche mais okomi sikoyo na poto donc même okangisi photo semaine mobimba na servette soki otindi mama no na papa no en tout cas ata bazalaki na grippe ekokosila mpo bakolakisa photo tala mwana na ngai na poto likola pelouse alati servette même bato balobi photo yango azolakisa 10 photo akangama kaka na servette moko mais bapara na yo bakozala na esengo bakotia kutu kate kolati servette moko na 10 photo mpana bango kaka mwana bango aniati pelouse na nsima na ye bamindele ekokosilisa bango même grippe or ke papa oyo abokola mwana na ye malamu akoki kokomaka na tension mpo amoniki azosentir asala erreur moko boye yango bana na ye bakomi neti ye te to baleki ye te yango wana soki okola na pasi ozose retrouve lelo na poto en tout cas ata balobi na yo ndenge nini kosilikaka te koswanaka nango te kumisaka nzambe epuis zalaka vraiment fier zalaka fier mpo bapara na yo bato ya quartier na bino kuna na Congo baza fier baza na esengo ndenge yo ozalaka na poto otinda nanu te baza fier na yo kaka ndenge ozalaka na poto na foto na yo apamba to na enveloppe na yo apamba to coup de fil nyonso kobengi kuna ekokosala bango à l'aise mpe bato bakoyebaka lopango ekóma na moto na poto bakozala na mwa avantage ya likambo mosusu ke moto oyo azalaka na mbongo asili to aza kaka na mbongo bana na ye na poto
bazali na niveau papa zalaki te voire même kati donc papa aza penza fierté alobaka na baninga oyo abengi ke mwana nanga aza na poto donc po ba question kokolanda ye ekoki kopesa ye souci yango wana soki ozali na poto ozali na modèle ndenge wana lingaka ozala fier kosilikaka te soki mwana mvandu afingi yo to moto akola bien afingi yo to moto oyo akola na basite ya kitoko bien yo kola na basite ya pasi to outa mboka surtout soko outa mboka zalaka pe kaka fier po ozala na mboka ozala na kisasa esakaka ndenge moko ntango mosusu na kisasa yo ozalaki na mboka ozalaki na mbongo te me ozalaki alaise ke motu aza na kisasa ozalaki kolia na yo bambisa mai to banyama zamba obanda kosukola na mai moko bio ozala makambo moko bio donc soko komi na poto en tout cas kozaka na société bafinga yo villageois bafinga yo mwana ya pauvre bafingo nini zala toujours na esengo parce que okomi mosika okomi bisika moko oza kosala fier na famille na yo oza kosala fier na baparent na yo oza kosala fierité na bato quartier na bino yango wana nalobi parti oyo parce que ndenge lelo yo grâce temo aza na mikili na kanisa biso ntango mosusu tozomona yango ndenge wana kaka tozomona awa ke États-Unis pamba Paris kaka mteleki awa ke États-Unis atika makelele mais lokola toyokaki mama ya grâce temo amema fufu elala na ndako ya Karine po bakende kolia mama ya grâce temo alala na église en tout cas la famille ya grâce temo mama na ye azali fier bandeko mama na ye bazali fier l'église o mama na bana kolala pasteur na basser en Christ bazali fier bamona grâce temo makolo na poto donc azala na ndako babengisa na mobali akangama na ketch moko akangama na kabelo moko même une année en tout cas esengo wana ekosilisa mama na ye maladi soko aza na maladi mokolo wana ekopesa ye esengo ekopesa ye respect ekopesa ye barelation parce que mwana ya mobola ntango asalaka pa moko akomi na poto ezala soki ndenge nini en tout cas ezalaka feti mpona babola nyonso soko kola kote babola na kanisa okoyeba yango boyoka na kala memi bana njili ntango bana kokende poto bazalaki na solidarité ya kobengisaka baninga na bango ya quartier parce que ezalaka kozala fete ya quartier mobimba ya babola nyonso ya bamama tu batekaka makala batekaka bamanga sende batekaka senglas balambaka kwanga donc yango wana mpona grâce te monenga akei ndenge aza wana eza esengo monene mpona ye yango mutu nyonso oyo bakofingaka ye to bakolobela ye ke soki ozosala boye mpo kola bien te bozalaka na société eza nango mabe moko te au contraire ezali eloko moko ya kitoko nakanisa sikoyo moyen nabenga susu grâce te mozali te parce que etokisi nga na maloba oyo nakobenga ye ata mokolo mosusu nasokisi awa tuka botikala malamu mais baoyo mpe bakola bien bozalaka fier kaka ata lelo oyo donc bozalaka kaka fier ndenge bozalaka kaka bokontinue kolobaka mpe kaka ndenge bolobaka eza mpe bien mpona kokonsolaka bino parce que oyebi bien ntango ozoloba bongo mbala moko oyo akola na se akozala na mwa obanga yo to akozala na mwa ya korespecte yo ke ata lelo na poto ozozwa te mais na bomwana okola bien esala eloko te soki mpe okoki koleka papa na yo te eza mpe foti na yo te osali nyonso okola mpe bien otanga na baklasse ya bien mais okoki te yango wana vraiment baoyo mpe bakola bien bozala toujours calme tokontinue kovivre toujours na harmonie ensemble tokontinue mpe kosalaka barando koswana mpe kobwakalaka bajeton ezalaka malamu bien sûr ngai nabwakelaka bato bajeton te mais bino nde bosala yango mpo ngai nalingaka rando ebongi nalandaka bino nasukisi awa botikala malamu ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé, partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV, vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné, fa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss, Babi JP Kiama. Bonjour,
balingaka elengi ya komba congolais tv vraiment ngamona naza wana chaîne na biso ya kitoko ya boss na biso JP Kiama ta aye boss de boss ya nyama ya danger donc bakisa mutu alongola zaki ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai babosi bazali babosi bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.